Ça a toujours été un plaisir de vous présenter cette émission, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup na fidélité na bino nenge to mesana Rosala. To komi bel et bien la fin de l'année, mois de décembre 2019, toujours Kabwana 2019, toujours Kota 2020. Donc toujours des jours pour jour, 20 ans depuis le Kota 21e siècle. Donc je suis venu à Mikolo, bano bazara ba inane na 2000 ans, les lobo qui na ba 20 ans d'âge na bango ba rompe ba majeur. Mais second souffle pe ezoko la sekoko là parce que c'est to baninga na yo kuta second souffle zalara déjà. Donc nasco 4 ans na second souffle, 4 ans mais existera avant même naya. Donc tout ça ça une fierté pour nous ya ko servir toujours bino. Alors Tebik Omo Mesano, tout ça qu'on a invité mon co très spécial pour nous. C'est l'évangéliste et je suis le Kamba Kunz. Oyo Nzambe a confié mission pour servir le peuple naïe. Donc c'est une mission que Dieu l'a envoyée. Et à tous Sarangonde Babara, aller sur toutes les nations faire mes disciples. Et lui il le fait parce que c'est un évangéliste Mabaraza, évangéliste la moindre de tous les évangélistes. Alors pour pas plus de commentaires, tout ça dans le mois de décembre, tout reçoit la Mingi. Bien que tout le mois de novembre, ils allaient qui époustouflant. Mais voilà que tout comme en décembre, tout reçoit là, tout reçoit Nini Oyoyo et l'Obami Yasika, topé, tout ça toujours dans la série qui va continuer. Nous reçoit toujours la émission. Topé ça y est un moté parce que Azara impatient, il y a reservé bien. C'est sur le Kamba. Bonjour. Bonjour journaliste. Merci beaucoup pour répondre à l'invitation à Bisso. Les lots tout ça dans le mois de décembre. Ils ont déjà monté le meilleur. Oui, oui. Dans téléspectateurs mais déjà on a la pécité mais on a souhaité le meilleur avant d'entamer l'émission. Merci beaucoup, c'est une grâce. Yango naimba kamingi kolo nangai na pesio matundi pona ko batela yo bateli ngai kolo nangai na pesio matundi pona ko batela yo bateli ngai ubundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna nanga milimo mabe ubundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna nanga milimo mabe nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kotombola mutu lokola yo e nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kopambola mutu lokola yo e nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kobatela mutu lokola yo e ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya ubundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe zambi wani we oyoyo twasakidila tatu ye poa chilobo kati ni mutu nzambi wani chimakina tatu ye poa atana bapasi tona esengu na kusalela yo nzambe na bomoi nanga atana bapasi tona esengu na kuteyaka yo nzambe na bomoi nanga nzambe nanga yonde musungi nanga obatelinga na muma uyu nzambi we. Voilà, ya solo nzembo na yembi yango pona dédié bonne nouvelle nini le meilleur le meilleur et puis bonne année na bandeko nyonso ya Australie, voilà, na bandeko nyonso ya Europe, na bandeko nyonso ya Asie, na bandeko nyonso ya Amérique, voilà, aux Amérique du Nord, du Sud, aux Canada, aux pays nyonso zali. Vraiment, c'est un tanga combo, la liste sera très longue et puis il y aura encore d'autres qui vont réclamer que papa autant combo yo, autant bisoté. Je vous aime beaucoup, voilà, et c'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est-à-dire il y a qu'au vivre 10 janvier jusqu'au décembre. Ce qui nous a connaître la biso église té. Donc en 2020. Vraiment na lingi bino mingi. Bozwa kan zembo yo. Boyemba yango nzamba visiter bino. Amen. Voilà, donc c'est une meilleure manière. Il y a qu'à souhaiter nous avec le meilleur parce que tu dis que ming ezalaka et vraiment ça genre monter à citer non mais cette fois-ci ils a qui surprise pour la bino donc voilà à l'improviste boé à dédier bino ango et sali bien maka c'est vrai que je suis tout en novembre toujours en mois mouké parce que novembre ils a toujours d'actualité bien que ton côté mois de décembre tu dis que en novembre
tozalaki na ba séance à prière ebele baptême ezalaki donné touti vraiment na ba combat ebele mingi. Mais résultat nga nazara toujours na besoin de ba résultat parce que après ça alikambo et c'est un rapport motu e alikambo salaki. Résultat ya kobima mois de décembre nyonso poto silisa na thème général ezalaki na novembre ba prière nyonso ezalaki établi. Lelo touti na relation ezalaki très important. Lelo nga na bara ko maintenir relation qui tourne na musala nzambe. Ils ont protégé nga parfois na maramususu oyo e ko yela nga mabe mais nzamba se souvenir na relation malamu tout ça na ngobiso. Oji pe fiancé. Voilà. Na second souffle. Na la route, na second souffle. Toujours. Sikoyo relation wana lelo résultat na ngozani to koti décembre avant toi tabe mama décembre. Merci beaucoup. Nabi ke vie otosanango. Mutazov akoy ko vivre pour na ye mon côté. Amen. Ou yo mokaka bazio bationa tout un pays. Pays ko tumunene. Ata quartier au vandaka yo moko. Papa te, maman te, yaya te, ndeko te, n'inte pas de relation. Au vivre te, au melate. Voilà. Au cause de la isolé, au cause de la stressé, au cause de la inquiétude, et tout, au koufa. Vie est toujours dans la relation. Nzamba créer biso bongo dans la relation. Toujours vivre pour na biso côté. Mais nous vivons pour les autres. C'est pourquoi il faut savoir soigner des relations. Et puis des relations mauvaises, on doit rompre. Parce que les relations mais batunaliwa. Relation moutou na malédiction, relation moutou na malade, relation moutou na lipamboli, relation moutou na poste bien et ainsi de suite. Voilà. Et Nzambe ayano libiso. Na Europe na lobanine. Plusieurs personnes dans la liste, il fallait que na ya na liste encore. OK. OK, Nzamba fungoli ba relation, riche, béni, profitable. En Australie et ainsi de suite. Tout au balisa. Ils ont relation. Hein? Voilà. Ndekaza musika mususu awa mais c'est une relation et voilà une relation produire libala et na lobanine il y a plusieurs témoignages au Nzamba sali en Europe en Asie en Océanie et aux États-Unis d'Amérique en Afrique et ici en RDC il y a un autre temps on a vu que relation kasi relation ya ngai na yo nde produit libala amen aux fiancés relation na second souffle aux musala au moins la relation est fondée titi moi n'attends pas poste aux autres si mes athées relation dit na ba généraux il y a 4 étoiles voilà na ba tout le monde voilà c'est une relation les lorsque mutasakani na yo soko bengi je pense mutana a un problème voilà pour dire que des relations il faut pas négliger au comme on a mutu mususu mutu pambal mais nzoka mutu ana moni pambana na relation na ye oko vivre une vie paisible amen oko négliger ngai problème est au fini ngai mais des relations mususu connecté au yangai et ko vivre na binde komoko azali na étranger toujours moi natanga kombe zate abika bongo relation ndeko aina biloko bakangi tout abengi ngai ngana déplacer te ngana bengi nde ba pesika ba benka mokonzi kuna ba mbala moko ba kwesi ba libérer bakangi ndeko moko mama makamba lupango lupango yaye leki na ya tonga mwa bikoke wana e consort ya voyagaka aya bolokola leki azana ba relation hein OK na ba kondi ba magistrat ba ni tout asaka paré na lupanga sala faux document et puis ba pèse raison on a arrêté maman ba tie na parquet na cacho pour que va transférer na prison nde ba bengi na bien maman pona nini likambo ya boy penza Congo ezanga justice na sali nini bengi na maman boy bisa maman afana nayo na bengi mbala moko ba bengi procureur ake ye moko wap mama tele azawa pour fungola mama bima abimisi aye ko blâmer magistrat bi omoni bandalelo yo obebisi musala ozolu kelanga ba problème est-ce que oza faux dossier ni na iba kite nzoka mais ba lukine nani aza sima ya mamoyo voilà pour dire que vraiment relation eza bien mama siko azwa kimia na lupango naye mais Evangeliste je suis na impengle muke to mesana mingi na bino basala nzambe bo marabiso trop spirituel mais koya na relation mangibiso du point de vue social moi mingi hein, parce que du côté spiritualité oui vous avez consister monter dans la relation ya malamu na nzambe mais et toucher mingi point social ya bato likama relation parce que vous insistez trop likama relation surtout na bato et ça qui dit à quoi juste
Mais non, na banda ki liboso ke relation faut mutaza une bonne relation na Nzambe. Parce que Nzambe ne muto créer le mutu ba relation. Omoni. Nzamba zam o balobaka soki metteur en scène soki nani. Yende mutazo sala ba scène na ye. Mais soko bebisi na Nzambe. Joseph Ti bande kone ba teke babi akiko kufa nzoka Nzamba créer les relations na Potiphar. Kuna moi c'est Potiphar a kosele makam nzoka ezaleka scène Nzamba sali pour que akota prison. Kuna na prison relation na Mota servaka roi masanga. Et puis pam mutuango ayiko kanisa ye pa relation na ebende mbala moka komi Premier ministre. Voilà, pour dire que ndenge tozali tozo bandana motaza na relation na Nzambe. Parce que relation na Nzambe ekope son bongo, ekope son libala, ekope son mituka, ekope son kimia, ekope son guérison et kimia na vie et surtout la vie éternelle. Amen. On en avait parlé déjà. Voilà. Et là, on a collé au merci beaucoup, Evan. Au moins, même à cause de la relation. Non, tu as moi, tu as à cause de la relation. Je crois que c'est vraiment bénéfique pour nous, relation. Mais avant tout, au vif du sujet à mois de décembre, tout le monde a un témoignage. Parce que tu as témoignage de merveille en Zambie. Tout ça, la publicité. Merci. Vous montrez au moins que loko ne quoi témoigner peut-être pesa kanayo. Lobby peut quoi apporter aux solutions sur le lukin zamena bosolo na mozino nyoso. C'est parti. Mama kombo na nipe kwa Mama Brit. Mama ya mama ya Mireille en France. Ah, Mama Josué. Ah, na metu lolo. Mama ya ndoi na ngai na France. Mama. Au fait, maman peut combien de Parce que côté. Alors, le gars m'a cassé. Ah. Bon, ben là qui? Ah. Ah, parce que le temps ça va être là. On va not tambola dé. Côté le moko, côté le moko. Paralysé c'est quoi? Ah. Babi ngake na servire, ngana yete na tili basala nzambe. Mama, yo ba notambola te otamboli. Est-ce que vous tambola ba kwa mona na? Paralysé kaka. Kika mama tambola na mama. Mama zaki paralysé tambola kate. Est-ce que tambola te? Oh Yesu. Nani abitisiye? Yesu. Oh Jambe. Nani mokozi? Nani na mokili oyo nzambe ngani. Ayeti kobikisa mutu lokola yo e. Tozalewa mama. Alléluia. Kongo nani po kandi wapi mama? Kongo na mama Titi. Mama Titi ukandi wapi? Ya na bana mbinza de ozone. Na mbinza ozone. Nde nazana uti na mbinza ozone. Ah. Antuka bana Nzambe na bolendi sabino. Olingate ke oza kopaya pona bana Nzambe. Amen. L'église nazomona ndireke nazamu pate. Amen. Na ebibino te. Ah. Na yaki dimanche nakutana na sel moko. Alobi na mama lokola ozobela luboko nomboyi. Ah. Yaka no memo na église. Dimanche nazalaki awa. Après tango naza awa nakei na ebisi pasteur avant vendredi na okende a radio. Akena na radio, kuna na radio bayebisinga ka oyo etali biso te kende na handicapé na wireli. Bana tali bana basalisa bongo alobi jamais. Avant na kende na wireli ezaki boye te. Ezaki mo. Bayebiso na simba ki motoko yo. Après bana lobi na komi na dekora lelo alobi jamais. Bana kokende na wireli te. Avant na kende na wireli il faut na koma l'église wana na ngaba na publicité na ngaba na kipata na kumi koluka adresse wana barabara wana zawa pezawa o mama songa boye na yeti awa na koti atuka o te o ngazo mona mikamba donc dango balobi Saint Esprit toi mboko na yo na simba ndena zawa. Oh, mama akukanaka. Hallelujah, bana Nzambe. Mama. Okukanaka.
accident na bukana. Asala ka accident boko. Na kena radio balobi ka oya. Dala ni boko ta waya. Naza ba photo bakana kinga na photo ezawa. Ba photo. Yakana mama zo ba photo. Ezali awa. Ezawa. Zo ba photo ma. Beba bona lo kumna Yesu. Yakana paka sana mama. Amen amen. Nani motonzi. Mama kukala ka loboko na accident loboko mitrai. Dala ayake wa dala ni boko mle. Zamba disika simba ka loboko na simba loboko. Donc toute cette opération à Congo na Yesu mo misini kwa na misuli au nom de Jésus. Amen amen. Papa ki. Yeyote. Abikite. Aketi maboko te. Asali mo fate. Dala résultat yango ya kadikuta. Oh Yesu. Alléluia, bana Zambé. Ozomona? Radio yango ya centre d'imagerie médicale. Yango ya naka charité, na cliché yango. Wa mususu. Yango ya. Bakaki yango. Balobika ya nini? Ya biso ate kende na handicapé na Centre de handicapé na Willy. Na lobi na kende kuna te. Ifo nazo na église wana. Yango na ye na église. Na mito na utimbiza Ozone. Zamba bikisiyo. Zamba bikisiyo lubo. Obanosa mouvement te message. Na beti maboko. Lobe te kiti. Esili papa. Esili. Alléluia bana Zambé. Beta lisusu maboko na mulalo. Voilà, merci beaucoup na régie pour na élément qui te ko ya ba témoignage wa Chelibiso mais question la ngai changer té. Na tout dans likambo étant humain. Quand les gens témoignent, ils vont se Josué. Étant humain, habite étant musala nzambe, mais étant humain. Que mutu le rôle ayo, aye penena yo, oui nzamba utilisé au canal, mais une solution. Étant humain. Le fond de raté. Té. Le fond des athées pour nabi place nzamba lokotinga. Et puis nabi onzamba sali nanga pe azo sala nanga. Amen. Motema nanga ezana lolendo te. Mais nazande na isengo. Ce qui mutazi solution na prière nanga, ça me donne la joie. Et non l'orgueil. Et non ngana miti à place nzamba ngai na te zangate. Voilà. Nazata na capacité ya kobikisa tangungi. Hein? Et voilà. Mais oyazo bikisa, oyazo kangola, oyazo sala nyoso, c'est Dieu lui-même. Il y a des médecins qui ont été guéris, mais Moutaza médecin, il y a des gens qui ont été guéris et tout. Et surtout, nous avons fait une connexion na bateau. Monsieur Sazu Moussala, Monsieur Sazu Mbongo, oui, na RDC que Moussala bien, et ça j'étais. Voilà. Et Monsieur Sazu promotion et ainsi de suite. C'est une relation et Oyo Moutaza na Nzambé, voilà. Et la série continue toujours des relations. Okay. Bon, on n'a pas terminé parce que ils ont vaste enseignement très vaste. Oui, ok. Parce que Babini, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si la parole est prêchée, mais même là, il est cas. Il y a des cas. Il y a des cas. Il y a des cas. Au salika, le principe au moni peut become autre chose. Appelez-nous dans ces numéros. Appelez-nous. Et tu peux répondre. Ce qui est bengi au subisote, tika message. Na WhatsApp, tu peux un message normal. Au comique message. Que papa n'a pas besoin de ngai mutu tel n'a pas payé. Tant on est libre, on répondre et puis tu solo. Voilà. Donc voilà, eza vraiment malin mingi bien que nous sommes maintenant au mois de décembre. Nous avons une église dimanche le 1er décembre, c'était ça, le 1er décembre. Nous avons le baki. Mais le baki beaucoup plus c'est pas na yo motambusi. Pour guider biso. So bandeko ba otala ba yoka ité. Baza pas informé jusque là. Message à mois de décembre eza nini. Merci beaucoup. Que la Bible parle. Marc chapitre 7 verset 32 à 37. Portons un message Johanna. Natangi, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ».
Amen. Amen. Oyoki. Je pense que ce thème est déjà Oyoki et Zawan. C'est-à-dire, ouvre-toi. Fungwama. Ne thème à mois de décembre, on a pessibiso. Parce que bato mingi ba fungwama kati. À Salak. Mais il faut tout le monde les fruits du travail. Ozo sala bazo futayo. Mais salaire na yo est comme les 10 D. Et comme appelle les 15 D. Donc oza ko kangama. Oko ko somba ni eloko. Ni ata TV na ndako ya bien toni. Soki baby, donc ko tika libongo. Non. Tu es bloqué. Au Bali, faut tout le monde fruit à l'ibala. C'est-à-dire au boti, au avancer. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Au botami, il faut tout le monde appeler fruit à croissance. Au coli, au tangi, au silici, mais yo bando botama. Tanga ou tangate. Kola ou kola kapete. Au tikali kakabongo. Kirikou ta kola. Yango yesu aye kolobake et fata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ba miracle ko salama, et ko ça ba miracle tikotak, ba miracle même oyo mutu ta musa s'imaginer kité. Parce que première édition to salaka yango. Ezali deuxième édition. OK, miracle ko salama ndengo nzamba kotinda a ko inspirer Erwan. Moi je me souviens un jour nazoteya. Mais ouvre-toi, ponyo kangama. Santeno e kangama. Obi kakate, ba bondela pona yo. Atanga na bondela pona ndeko ngwana. Azana cancer na liboko et ça là 7 ans. Alors liboko c'est que politique et les mukua. Aké na radio tout babi, il faut imputer la main parce que moi mais il y a jeune fille, il y a 18 ans, 19 ans. Non. Mais fata nzamba lobini ni na bwa kama bele n'importe poto na sala mai. Na sala poto na se. Je me souviens. Na sali poto na lobby muto aza malade, to za na pro zwaka kayango ya sala. Mais il y a eu des témoignages extraordinaires. Il y a Zuyango à Tiango na pota. Voilà. Niveau on ni ma modèle voilà. Ma belle est infectée. Ma toilette c'est les carana ma belle. Ma soeur tient na pota. A tient na pota la mukapote kauki. Muko ezongi normal ma camions. Et à quel hôpital basta les sous radio azonga normal tilelo. Voilà, c'est ça. Il y a des gens hémorroïdes et bimakaye à comme plat, yo mobali. Impuissance sexuelle. Mais Zui ma belle na ki a baki yango. Il y a d'autres personnes qui, maman Moabela, attention, donc, maman, il y a Moussa Nzambe, tout ça, docteur Moïse. Azuma Mabelana, Atie, Asali, mélange na maï, Amélie. Guéri, diabète, tension, tout est limoué. Et pour dire que c'est pas moi. Mais alors, si Koyo, Nzamba Lobi, ouvre-toi. C'est-à-dire, pas au Kangama, Tilo, Mikande, Zalakate, Bala ou Balakate, Bota ou Botakate, Bonga ou Bongakate, voyageur, voyageur rapide. Ou au voyageur plusieurs fois, qui n'est pas pays, Nyos, Oyamokil, au Tamboli. Mais et l'autre côté, mais Nzamba Lobi est fata, c'est-à-dire au fungwama. Et au kofungwama. Na Apocalypse chapitre 3, n'attends verset à Souka. Naza mukuse, comme ça, bola nanga bien. Apocalypse chapitre 3. Aïe, 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 aïe. Non, qui ont quelque chose au matanga, pour ça, n'a service sikoy. Bon, si je parle de ces choses que Dieu m'a données, je sens quelque chose en moi. Voilà. Bolanda. Apocalypse chapitre 3. Verset 7 à 8, Bible Lobby, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, de l'église de Mema. Voilà. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne fermera. Amen. Nana lobi amen. 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 Mokeli na yo. Alobi yende mutazana fungola. Soka lobi ouvre-toi. C'est que yemoka ye asanin afungoli. Alléluia. Amen. Abi mutako kanga yango azati. Tala non. Abi Yesu ka kangi mutofungola. Azati. Soki pe ya fungoli mutokanga. Azati. Siko ata satana, ata mama na ya lokaka yo. Ata diable, ata ndoki. Ata bokiltiste ba fandela kaba itwale na yo. Les lois sont fungwama ande ko profiter fungwama voilà en tout cas et beaucoup na makam en tout cas ça c'est vraiment important mais voyez je souhaite batuba fungwama le verset est s'appuyer calmement et bien interprété programme psycho spécifique pour na décembre za nini OK to inviter batuana bako faire ko se déplacer bayana ki poto ki na ba vacances quand même oui et surtout hiver baki marango mais koto yo ouverture ezali programme est établi nini. Merci beaucoup. Programme Ezaboy. Toza na jeûne et prière il y a 14 jours. Et puis toza pe na prière pendant 14 jours. OK. Donc c'est-à-dire Ezobanda
le 16 décembre 2019 oui le 16 décembre ti tokosisa le 29 décembre. OK. Ndenge tozobanda lundi le 16 décembre jeune. Lundi on a pourquoi prière, il y a délivrance. OK. Bato bafungwama. Mardi prière, mercredi prière, jeudi prière, vendredi prière. Kaka na pourquoi 17h des semaines. Sauf dimanche, tosisa na tongo 9h à 12h30. OK. Mais du lundi au samedi, tozaka na prière, na pourquoi tous les jours. Mutu tala soki oyete, kolukando kite pardon. Amen. Yo mokondoki. Soki ozuli mikanda ozana na mikanda te. Sala prière comme musika kuna 14 jours. Tout ça effort image bandoke chaque jour. Ouais. Image ekende ya prière ana état c'est. Sala ka prière kuna. Mais bongisa offrande na yo oyo ko pambola mosala nzambe. Donc boko pambola ngai. Voilà. Donc boko pambola ngai le 29 ya dimanche. Soki ozui ata le 25, ozui ata le 24, to le 23 otindi na kombo na yo. Est-ce que ça a un chiffre spécifique? Non, chiffre spécifique, selon mon besoin moto. OK. Hein, pour la bateau étranger quoi. Voilà, selon besoin moto. Donc, au komi kombo na yo, problème na yo komi yango na payer aux alliés. Sous forme requête. Ah voilà, au tindeli biso. Parce que tos alliés pe ko sala ba prière tozo sala. Et ça va prière à jeter. Au moins quand to sambela chaque jour de 17h à 19h30. Biso ba serviteur. Tokoti Kalaïsou Boutou veiller tous les jours. Prière. Il y a aussi la prière on est à jeter. Tozo Fukamaka pendant 6 heures du temps. Kasi serviteur Mokaza. Tout naï. Donc Tozo Fukama 6 heures devant la face de Dieu. Mokamingoy. O ezabona ne yaka. Tout naï yaka la caméra, yaka devant la caméra pour ezabona ne faut olo bango devant ba téléspectateurs na biso. Tant on va 6 heures du temps et on va de 0h à 6 heures. Oui. Est-ce que c'est vrai? Bon, quand on papa lobby, je crois moi ou t'as le cas, tout ça là qui a monté pendant qu'il priait de 6h à 12h. Donc tout ça a bilombé. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Voilà. Donc on a confirmé qu'au papa lobby, boya to kosam bien appuyé longo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la confirmation parce que la transparence de Barasego souffle toujours la vérité. Et va se continuer. Voilà. 6h à 12h et puis tu vas dire 22h ti yo kaglega 6h du temps. Voilà, pour dire que tu allais ko sambela. Tu t'es qui peut battre peut bakota la paix, tu t'es qui moi hein sketch ndam. Moi muké. Hein? Moi muké, tu t'es qui moi flash muké. Mais ce qui se fait et ça jeté. Voilà. Ce que j'étais ko yate tinda biso requête na yo, sujet de prière na yo, to ko joyango. Mais et kobo sanate payer aux alina kombo na yo otindi biso na numéro kawana et puis ce pour lingo tinda offrande na yo soko lingo tinda monogram otuni na peso kombo to na western ata na kombo nanga toni monogram ba blokanga western e moko ba bloquer moko ba fungoli bon ria otindi na kombo nanga isa problème te mais na sengi boye ndeko poto kene musika te soko zui makasa ko gêner 14 jours sala yango eza erniti de 0h à 20h. Ok, les 0h avec donc jeûne aussi là toujours après prière il y a pourquoi. Ndo fungolo lié. Donc aussi c'est presque 19h30 40 donc 8h 20h jeûne fungwami. Au lié. Mais cette fois-ci on lit pendant la journée nyonso ko lia au fungoli na nyonso. Et puis pendant la journée on comme la maille, on comme la jus, on comme la yaourt, on miliki il y a problème té. Mais ndé prière ndé. Soko zita ya ko jeûner té topé aux âmes malades. Non, tindela biso requête na yo. Tindela biso requête na yo. Et puis tindela biso pe bato bazo sambela. Tozali wana tomela to fungola ta jeune et nzamba ko pambola yo. Mais n'oubliez pas l'offrande des noms de Dieu. Pendant une année tozana yo. Okaniseli papa ta eloko te parce que nzamba lobi boy. Pe aloba na ngai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je vois. Ezoko kisama. Soko linga ko yinanga ici. Donc na mona yango plusieurs fois même ba pasteur. Somme ka pasteur a yininga. Yeba bien que shit ne bandi. Au mona tia ko zonga par terre. Soka pasteur a linginga. Donc au mona donc il y a quelqu'un ngaite na mi commissaire pardon et ça grâce on nzamba sala. Ndeko. Nebi ke ozape na pasteur na bino. Tope ozape musala nzambe. Na lingi bino mingi. Mekana nokasi. Yaka nan po fungama. O fungama no yaka be bakoto yo. Yande ba bala lingala ba. Donc ozopesa penza yoka. Yaka be bakoto yo. Mutu azopesa na intention nini parce qu'on donne l'offrande
na intention. Même tazo kabela yo, au kabela na intention. Même to kabela mwasi. Muso kabela ka o kabela pamba. Muso kabela nini? Yo kabela non, ezaka do kabela mais ozana intention mususu na sima. Voilà c'est ça. Nzamba tala kande intention. Na bumoto na kati na yo. Siko zo kabela nga pona nini? Voilà. O pambolama topé oyininga parce que o kabela pe munguna. Oui. Pour exemple, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ok. Moi je l'ai fait. Mota ilinga kangate ayinanga. Mabengi. Asalinga mabengi abenginga. Nasana ko kele la bo tunga be ça va. Kaka Christian. Christian ya kama kepe sai. Na pesa l'intention ni. Na tie makala na mutu na ye. Na kozaka supérieur na ye. Esili. Parce que yo zo pambolanga inde. Intention na yo que non. En tout cas papa a fêté à ce matin taba. À ce matin ngulu. Mais entre temps ngande na pas mama siko na. Mais ndenga na zo pesa yo frando yo. Nzambe na Abraham. Pambolanga. Nzambo asala alliance na tatoyo. Ata zambo na muke, ata za mukolo, ata za nani mais pambolanga na souffrir mingi. Na fungwama. Na ebi ofrando ani ko ganga. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, ça c'est vraiment important. Je crois que tu continues mission ti. To soukiao. Les lobe to soukiao apo il y a mingi za lo banoka simplement invitation eza déjà là. Tu as 14 jours de prière. Excusez na bosana. Baksa sous. Au comme 14 jours. Chaque jour, est-ce que yokuti courant? Courant tozana ngote. Groupe électrogène tous les jours. Faut tozo somba carburant. Tozo somba mafuta. Kichasa va ton point courant, c'est sérieux. To sali ata une semaine au courant ezala kana ngote. Tous les jours tozo somba carburant. Tozala ba invitation. Na pesa ki mbongo na pesa ki $100. Donc il faut to baxer sur mbongo pour na ba invitation za le belé. Et voilà moto sala peka Christian Ngoy. L'évangéliste a chargé na. Donc il y a ça pendant du côté design et consort, bah image au monde a yéné pendant donc pour just qui on a zaté le mais bon monde qui est peli sous. Alors yango monique to sengi lisungi. Ata moi 10, ata moi 20, ata moi 50, moi 100, on se cause en ango pona esunga biso pendant les 14 jours. Ba instrument pe, faut ko ba qui s'appelle moi bafle, moi nini pour que chaque jour toujours prier et tout voilà et nzamba ko pambola pe. Amen. Donc na place ba bareton na Kinshasa. Biso on a besoin de nuisance sonore mais manzambe pour nuire te mais tonga ba vie. Donc eza invitation te lancer na onde ko zota la biso olof zo biyo ke vacances soki na plage soki ya wapi. Plage journée toni da ba glace pour hiver ezali. Yara na Kinshasa, ya okuta na biso na Kinshasa. Prière ezali awa ba bibe efata. Tous en besoin ofungwama. Ozana poto oui, mozana ba problème. Ozo tungisa yo yebi na kata mtema na. C'est le moment de venir. Yarouya, contactez mon salle en numéro Zawana, vous allez avoir l'adresse. Si vous avez besoin, place à Rola, Yaka, pas na biso, to loger yo. Mais si vous avez salut na Yonde, c'est important pour la biso. Je souhaite, en tout cas, merci pour l'année 2019 pour Bimbo qui te retole ici. Malgré des hauts et des bas, et belé les qui a yo. Ou la carabiso même année passée que l'élection au salama bien marambo bien de Rosalati et Zalati. L'autre ça une année presque il y a mandature il y a nouveau président de la République. Tout comme Inasuka mais na rodinga jamais rotiko kende boy sans que pambola ba téléspectateurs fidèles pendant presque une année nous pasaki na biso pour assister à l'émission. Un dernier mot pour eux et surtout une prière de bénédiction. Merci beaucoup. Lipamboli et utaka na nzambe. Amen. Et lipamboli et bandaka na esprit ya moto. Soki na esprit na yo. Aux autres ça que je suis bloqué, je souffre et tout. Tu seras toujours souffrant, tu seras toujours bloqué, tu vas toujours demeurer dans cet état. Mais soki o se révolter na esprit na yo que non, je ne veux plus ça. Je dois mener une vie paisible comme tout le monde. Oh bazo mener basa batolokolanga. Déjà l'esprit non ce qui révolte côté au croire que nga en tout cas non même ici au lalinzala même si au zangi mais yo zo croire que non nga na za bien déjà au sur côté déjà na phase wana ya mapamboli. Amen. Et je vais vous bénir, je vais vous guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ceux qui n'ont pas bien au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et ça a pouvoir nzamba pesi pona ko délivrer ko bik sabato na kombo na Jésus-Christ. Jamais au simba yango soki olingi ou simba place ozobela et na bonde la nzambe soki poza na molangi na huile d'olive simba pe yango na bonde la nzambe
peso na sisi omela yango nzamba omela na intention ke na obika pe obiki osuko le longi na intention ke libabe botutu elongwe pe elongwe nzamba visiter bino nyonso. Je vous aime beaucoup. Année oyo tozokota 2020 ba porte fungoma déjà à partir de décembre. Tant on compte en janvier, toutes les portes sont ouvertes. Na bondela nzambe yoza roi ya monde oza na capacité ya ko guérir, ya ko bénir, ya ko délivrer de loin comme de près. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Onction ya nzambe elata maywana pe elata mafuta wana. Au nom de Jésus, car l'onction brise les jours. Dès que okomela, dès que on utiliser au monde miracle 2020 Isaïayo, ouverture et pesami. Au nom de Jésus, miracle. O nzamba afungoli muto kangazate. Ngape tant que wende die na fungoli lio ba porte. O sepela katina Yesu. Ko sepela na mokilité na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à l'évangile José Lokambakoun pour la prière kitoko. Je crois que neto mesanaka l'année passée, que chaque décembre, papa fait moi séquence moi prière, tu bien prière les 14 jours, invitation ouverte, yaka, to kutana, to sambela, les décembre il y a sacrifice, année prochaine faut marmer fungama et si tout bana fungama so na décembre. Bonne année na équipe technique nyonso, il y a second soufflet, to bundi pendant presque une année tous qui ensemble, Christian Makela pour la NPT David Kai tous qui na bande comme ça intégrer biso bande rona biso Dan Lokamba Just Lokamba Bozé Belé papa fils tantine Via bonne année na maman Judith Lokamba bonne année na Davina Lokamba. Donc on a toute l'église Mema donc Bozé Belé moi autant comme ezate. Je crois que ce qui Yesu masi azongite pour na reneto la lingoma ndenge mosala nzamba ba ine bandele émission ngala bino rendez-vous à 2020 mais entre-temps on vous promet que beaucoup vivre 14 jours il y a prière en live to tinde la binango bo ratata mokolo morote pour bo sambela elongo na biso et kozala vraiment très bénéfique pour vous. Merci Vincent je suis pour l'invitation. Je crois que to suki wana nzamba pambola bino kimi mabota bino bye bye.